soki pe eyenga contribuer musu na voyage na pa kende na musu na canal ka ya suleka okanda zui visa na yenga est-ce que yenga sa vanda na kiti pa finga sila vraiment yenga sa vanda na kiti pa nini a traité ba comédien to a finga base ya sila jamais attends qui bo finge poani pour moi c'est na PC bise vraiment pour moi c'est ko ya mamobali na ye vraiment oh e musu pe moi c'est na kanisa pe papa sule ka uka basaki simbo na mobali na ba pesi comment va bimisi ya là-bas tonga ra Belleville te Belleville pas nzambe te très bien so ya là-bas tonga Belleville ke ba tiam dozo e bela pe Belleville pe boy aloba pe là-bas pe tonza bato ele kaka voilà soko azalaki mama alinga tala pasi asona na ye kobimisa eloko koketisa tonke mama se mama mwasi ezala na dérangement na ndenge osakana obebi elongi makasi mpo mwana evimisaka makolo ze mama ya mwasi obwaka soi mingi noze ya ndenge osakana te ti ozokee kobota ze mama ya mwasi ezala na noze mais ze mama ya mbala ezala noze apres ye okata mama alinga ayoka pasi wana lokola mama azala meme incapable meme akobokola bana na ye ntina suka ayilakisa mwana na ye nde bo eskize nga pour le terme nde bapozaka banjeni ayaki incapable nango yango azosaprendre na mwana ya kokete epuis bapriere ekomi baaccident bakobela bato nyonso bayaka kokosela baevi makambo il faut babela il faut basala baaccident tona posa tomonaka bacomédien ya biso bazalaka sur scène enoke bacomédien ya biso baliaka mafingo nde baolia micro comme solo chose vraie naza biso chose vraie na komba nzambe alola tema soki nazalaka mutu mabe to naza mutu mabe mpo sabwe nakotaka efomi naza mpe na bato bamonake mare tomoni awa kutu boye mare tosala bote bongo te ozomona naobatela personnalité ya mwana moninga ata nga na mabatela tobomani sabrina wana naolinga te lelo namonake mutu akala sabrina babimisa na badesimba te makambo eyenga oyo eyenga so akimi na poto osilamika kati eske bazofinga eyenga kaka na ene ndenge eyenga azalaka na nini na podium ashome ezubende elo mpe kamsenge elo vraiment intéressé nga yango oyo moédike te mamonational abotama edika te ayebi mpasi ya okolisa mwana koma jeune fille kozola tika boye oui kasi ayebi te asala ciba uti bana bana batikali baokola na famille ya mobali aser nanga banda très bien aveni na ye deuxième aveni nde aveni onga place na kole très bien ozoyoka ayebi pasi ya obokola te kokolisa kokomisa kwa jeune fille bomo te parce que soki ayebaki pasi ya koédike jeune fille na édike akende classe azwa diplôme nde mwana kokete azwa diplôme abeta tour na université alinga azala na mwa eloko wana anga ya nango na tv te si voilà parce que nga na oconfirme o te eza vrai Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Haute Bascule et na émission na yango. Vous avez le droit de savoir où les abonnés présentés et pas inangai où yabino mwana suka et basumi sungi. Autrement dit, IGF de tous. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance. Vous akalango na kati ya bashan na biso Haute Bascule pe matière de famille Libota News. En tout cas, les lots nazanga mon côté nazabongo na CPI nazapena na Bianca zanga mwana suka ya
famille libota o tozo fanda tozo lobela selon makambo itali donc matali actualité le yangwana vraiment tozo fanda tozo solula na bango avant na pesa bango malubani busumuna na koloba merci beaucoup na manager na biso manager oaza na mayele makasi kolika ba manager ebele en tout cas manager oaza na esprit ya créativité na kati na ye kolika ba manager ebele merci beaucoup na papa Tika oaza bongo depuis quelque part na mboka ya bapaya en tout cas nzamba mona yo apambola yo pe abomba yo et merci lisusu na coordonnatrice na biso malgré na za na ye amena ko et ko empêcher ngate pona pesa ye bambote lisusu esika azali to pena remercier voilà. En tout cas, que Dieu te bénisse. Darling Love, CPI de la presse, est notre coordonnatrice. Nous avons vraiment un monayo. Nous avons un sous famille Libota au Bozouaka. Bah, émission la biso à considération, au commentaire, au partage, au like, en tout cas, nous avons nos famille Libota, il y a Londres, il y a États-Unis, il y a Angleterre, il y a Lyon, il y a Gabon, en tout cas partout dans le monde, il y a Kinshasa surtout. En tout cas, nous avons vraiment à mon abino, à Bombabino. Et Nayango, Exode Mikebi, na Kolobate, qui a biso plat d'ensemble, parce que le plateau na biso, ils a déjà ouvert, voilà, donc Nengi Bozomo, na Darling Love, na Zape Bongo, na Bianca Zanga, moi na Suka, ya Famille Libota Total, ba filmé, Famille Libota Total, ba émission. Bonjour na CPI. Bonjour Sacha IGF, moi la Suka Basongi. Bonjour Papa Tigre, un grand merci à Poutine de l'écriture, Madame Belvi Kandi, la patronne à Maman Koma. Voilà. Maman Zochasi la vertige. Bambote na mama, bambote na ba famille bota nyonso. Bambote na batu nyonso balingaka CPI, bafa na CPI depuis 1900. www.tilolelo nde tokoma na YouTube. Voilà, Bianca Zanga, bonjour. Ah oui, bonjour. Bonjour, na mélomane nyonso. Et na moko notre autorité morale Poutine de l'écriture. Voilà. La reine mère, maman Mokondi, VIP internationale, maman Ray Goshi, maman Ochigar, maman Tegoroma. Un grand merci à notre manager de luxe, Papa Tigre. On a beau sentir ma base, na biso tout partout dans le monde. La Pessibinombote est vraiment place Nia Sobozali, vraiment. Enfin, en tout cas, famille Bota sur tout consommer film, na biso et ça, biso vraiment bien. Voilà. Voilà, tout consommer film, ça na. Disruption moment, les moments de perturbation, et ça, il y a Bellevue TV, 6e épisode. Film, wana, aujourd'hui, on l'engeni. Perturbation, moi, conseil pas, bah, déco, bah, perturbation, à ma casse. Et puis, bah, prière est commise. Bah, prière est commise. Bah, accident, bah, kobela. Batu nyonso ba yako kosela ba vie makam. Il faut ba bela. Il faut ba sa ba accident. Nzamba boma ba o ba sa prière nzamba boma ba o ezali kama mke. Eza mamba soloti. Oh. Balobi o e kanga milikolo yango e kanga minase. Film na biso vraiment ezokende nango bien eloka to senga na ba famille bota batala film voilà batika okeko yengaka ba fan na belle vie batika ko yenga place mobwe ponga na yo kabia obike so bokomi na niveau baba ku ponga na yo kabia na oketa CPI nda lobi na sila apona ke kuna ke chaba commentaire ba lobi na sila bo famille bota bi wana eza game na bisote pardon. S'il vous plaît. Bevinde Nkolo game avant de la game. Voilà. Non, ma famille bota bota la film, bo consommer film. Les apparences, hein, les appels Candy Star. Les appels Candy Star. Écriture à Makoko. Voilà. Makoko a commis hein. Oh, bevia za égoïste. Bevia lingaka écriture. Alale la kaka carnet et moko. Et loko bevinda boya ko kupanda boto la isa bali. OK. Mais ko pesa baninga ba opportunité. Batala baninga. Te wana boya te. Succès ne kaka. Très bien. Bianca Zanga par rapport à film conseil na. En tout cas film na biso ça va, film qui toque vraiment
eza pe na ba leçon bien eza pe na ba conseil ya makasi vraiment na kati ya film na biso eloko kanga azo déplorer na comportement famille libota parce que tokomi ko se baser trop na ba polémique quoi vraiment au lieu totala film na biso Madame Belleville asalelaka biso bafilme oyo eleka inapercité ozomona eza na mutu mosusu omona ake église te azo biso abi nga na banaye komema maboye na boye na boye mpona boye nasali boye totala filme nini babenga yango nini oyo temps de la fin na temps de la fin totala ngo na bato ebele wana tofutana na yolo naoloba na yo nzambe alola témoin mama mo alela na temps de la fin partie ya Omar ozomona donc tofanda totala eza na bato misusu boye baozwaka leçon epa Madame Belleville ovandi mabo osenti keno likambo ezalaki boye mais mpo nasala boye te fo naya boye ozomona sikoyo totalaka olie bato bosoutenir moto abongo bino baoke soutenir kota mafinga en tout cas toconsommer film na biso ndenge nini tokoyeba teke mama esala ndenge nini azonyokola nani Nikita ndenge nini tokoyeba teke na ndako kuna badavina balinda bakomi bakrake likoya bobo na ambulance ndenge nini tokoyeba te mama marela manosoka bilamba Ronel akoti mbango na ndako nana banola na Ronel soso oyo tali filme te en tout cas si vous voulez famille bota kotina biso te tokende komitika na parquet pardon matokende komitika te bo soutenir biso bo protéger biso botala filme po tosengi bino mbongo te tosengi bino te beaucoup plus botala ba filme botala filme sota filme oye na émission na biso po ya non l'émission te so tali filme te tala filme aussi d'ici au côté na matière au côté na haute basket au côté na mwana suka au côté na IGF Banous au côté na ba chaîne presque nyonso sa famille bota botali d'abord faire chaîne mère so so bino botala ba filme te po na batala ngo mais après na ba chaîne sous ba kota ba émission avant film donc ko banda na yo na tongo mais ngonga kaka nde biso na bino to ebi ngonga o 16h30 16h30 OK wana OK kotala film et vous allez vraiment kitoko makasi to solola to mekempe ko solola lolenge ma kaka ndenge bazo finga ba comédien awa to moni lisusu kaka na ngambu wana baye ko finga ndeko na biso artiste comédien Gelor Eyinga na mwasi na ye to ebike bazana na mboka poto bazo finga Gelor Eyinga na mwasi na ye to yebite ba makambo oyo ekosuka ndenge nini po bato bazo finga Gelor Eyinga ezaka bato kaka ya ngambo ngana bino to yebi lelo obaye na basani ya kolia bakomi ko critiquer on a ba émission est-ce que eza manquement ya matière to eza kaka po ba nuire ba comédien. Merci beaucoup IGF na meka kotala makambu ya Eyinga babala nena mwasi na poto abalaki bazaki mari religieux abala mwasi na mena kotala mbatu msusu Eyinga kokima Eyinga boye est-ce que so Eyinga kimi na poto oza comédien libuso vraiment ebele pe bakima combien de bateaux boye bazaka na visa msusu kaka ya 11 jours azonga te ozomona eloko ozoboma na ngambo baleza baku biti ya sila ya na cinéma eza ko détruire ba comédien aya na été ko luka atombola drapeau à Congo non lo babongo pourquoi pas batmusu baloba est-ce que so mona sila sala ne connaît émission voilà mais tant que batuna ba osa biloko wana ana Vincent zawana est-ce que Vincent zo banga ko pekisa ka po ba finga po bazana matière na ye yango banga ko pekisa le ba comédien so nani asa vraiment na valeur vraiment ko bana numéro 1 mama YouTube voilà muto avandela game ba finga kaye sina ko kita na mona suka théâtre nana na valeur po bato aussi la zo kamba ezaka
gâteau bango mo pe ba ya ko di messi là Vraiment. mais oui Eh. ya ko ndima que si la zaka moi ça madilu par exemple na ye nango te ngana lobi nde bango baloba Voilà. o comprendre chacha donc parce que si la eloko zo salé azo e bateke asali lisanga ya bana basi na bana mibali o bakanga ba kindoki na famille aye bazana bo ba des mois de restriction moni bana na landa pasteur moko ateya maloba mateya moko alobi soko zana nzemi kota mwana butu te soko ta mwana butu okolokota chel akotona libu okolokota des mois ya destruction Ekocho ache na libumu okolokota mwana moko boye demo ya dépense ache na libumu ya ba libumu eza magasin siko na libumu asila aboti ba les abakuka batu ba demo ya destruction atanda ka batu batongaki yango donc na niveau moko blendé bango bazawana réputation mutu abomba des années bango bazawana pour no kitsa ba réputation ya bato parce que si la zokoka kosala eloko te ko banana mutu aza partenaire asila en vie azokoka ko séparer sila na bango te vraiment nini wana kominga ka nzamba sala au secours yango nozo mona bandeko to protéger bevi na biso to komisa bevi na niveau o ba fani ya sila ba komisi sila te. Merci. Comment makamunyo sozo bimaka kuna. Vraiment. Merci. Vraiment. Si là on a problème, bango ne ba olukela si là ba problème. Bien parler. En tout cas. Tout le monde cherche. Très bien. Makambo eyenga o eyenga so akimi na poto. Ah, aussi la mikakati. Moi c'est est-ce que bazo finga eyenga kana ndenge yenga zaka na nini na podium ma showbiz ou bien. Ah, elope comme c'est ngelo vraiment intéressé nga yango yo hein. Parce que kota la boyenga na podium ma showbiz apesa ki le. Pamba yaka na mu pepe. D'accord azaka na podium ma showbiz. Nini bimi. Ba mvute décor. Ah, des mois de destruction. Les envoûtements. Des mois de destruction tabola na envoûtement. Makasi wana na baby. Bako yelo pena ba fulio toko dini toko lobate toko fula kaka. Toko lobate toko fula kaka. Elongo na grand maître Rouya. Yeah. Penanda yako yasko na mupepe. Ma famille si la faut ba telema. Faut ba telema. Makamboza minene. Makamboza matata. To souhaiter les lots aussi la azate. Les solo ni to beta. Si la beta papel ombe 12. Pole bakotanga parcours na ye. Ko koma ba star ba ko signer livre d'or. Beve o signer. Beve ko ya matanga makoza na courage ko signer livre d'or te. Mais oui. Bakena déjà mabe. Intéressant. Ma famille si faut battre ma pour na carrière asila. Merci beaucoup CP tia virgule Bianca Zanga pour na makambo ya kofinga ba artiste et comédien. Ngai komi sitine. Omoni lo mono loba. Nde ba loba ke enga ko kimenga ko kima. Nazoni na 2008. Compétition ya nini ya Jean Le Pic. Ya RDC. Kubeta ngote. Ngakut ba akatanga na aéroport. Mata France. Bakoma ka na aéroport ya France. Bakiti kaka. Mwana tout la muiza zaza. Comment beta te? Omona nana leka te po afinga. Ba joueuse wana, baza mabe, ba joueur wana bona boy. Boni eyenga. Soki pe eyenga contribuer msu na voyage na pa kende. Msu na canal ka ya sule ka okanda zui visa. Na yebi. Est-ce que yenga sa vanda na kiti pa finga sila? Vraiment. Yenga sa vanda na kiti pa nini a traité ba comédien to a finga base ya sila. Jamais. Attends qui. Bo finge poani.
pour moi si na pese bise Vraiment. pour moi si na ko ya mamobali na ye Vraiment. oh e musupe moi si na kanisa pe papa sule kauka basangisi mbona mobali na ye ba pesi pourquoi bozaka wana boza wana kaka pona ko finga ba comédien nga biloko nga la ngai mutu na omona mabe d'abord eza Imosila et puis eza Vincent mais beaucoup zo monopole nini oh beaucoup il faut bozwa autorité du corps na bango zo na bango décision pour comment bino nyoso to bokomi lelo bokomi ne yenga ozomona le bokita pa nani Vraiment. Pourquoi bolingi toujours ka ba comédien bazala nini ya kofingama tout ça semblanté cause nango auteur ya makambo tout ceci la yemoko tout ça semblanté ozomona ndeti ndenge eza bongo to so to vant to zoni mwa sima to tali boy na qualité ya Noko Prince Jerry Kobeto qui sont pour dire ba nani tadi na ndimite ba ko va na kiti ba sela pa makaya émission ba finga pa makaya non je ne crois pas mais pas si les a tout est possible oko bando tourner to bando fingo kaka est-ce qu'ils ont enfant atabino moko ozomona tala niveau ya bakiti si mama ya dako oyo asala a tournaté ayebi kutu action coupé te mais tala niveau bo fingi et puis mesure nini si lozo la bango tout ça tout tu comme ça semblant quoi et puis bo revendre na kiti pour bon ba ke famille bota nde bazana pour ko maltraiter ba comédien maman ba fingi wana maman ba fingi famille bota mte fingi maman da Costa mais tout ça mo bon point ni bokomo finga eyenga ntabata lobaka na ete yegelora bato tay es ya munene siko mais bon finga pona ni en tout cas ngai mo makamne to ba Vincent ba ye na ngona sida eza hypocrite hypocrite donc ba vivre na kata hypocrisie oui réconciliation ba sala ngo réconciliation non et matisi kutu to mafinga koli lisusu ba multiplier effort ya ko finga ba artiste comédien ko diminuer ba artiste comédien ozomona pourtant bino mo ba kenu eza bon non faut to sala réconciliation to tika ba isil to vanda to sala famille bonabo baninga ba oyamba bino oui mais de la mettre CP na moi j'étais fier de Vincent na CP na idée Vincent zui même on s'est en royaume c'est pas CP là qui na ngo na CP là qui na vanda tenga en tout cas non soki kuto komi na biso boy ça va que le la vanda boy si la yo Vincent yo bonabo mais cette fois-ci donc comment ça là guerre à ba film yebino guerre à ba film longwe biso to kokota na nini te chacha pesa combattre ta film comme on dit ça te banela on va yoka en anglais des moments de perturbation en tout cas merci chacha toza basé na film na biso le moment de perturbation ozomo toza basé na film na biso comment tout le monde va bobo tout le monde a sexera batna libanda a sexera batna kacha bella production c'est ça et donc biso to na po ça tout le monde appelle que un jour tout le monde ni maman na biso nani on va comment na commentaire mère benga ye aya tourner maman na biso mona zakala ozomona c'est ça et donc to na po ça yango wana tout le monde a que tout le monde tableau moi ta 4 fois tout le monde vivait dans la liste Aziza Marina là toi la posa tout le monde va commander biso ba sur scène et non que va commander biso ba lia kama fingo nde ba lia micro ba commander ba comme bateau ba sans valeur donc abakuka ko bimanda kuna zuka téléphone na tie abandi ko finga tala ba propos au misro ye nango pona 7e baga mutana na passe na motema to sango ndeni parce que après 27 ans on va vendre que non les abons na to la réconciliation to tika ma finga non bino il faut ba na ko tia stop na bana bino botika bana bino pesi bana bino laisser aller
kofinga pa babakuke komi lokwa elo mo ya sika donc on dirait basali maison moko boyeko ya bilamba siko basali maison mafinga pour du jour au jour ya mafinga sika. OK. Bon finga ba insanité tina niveau TV tandis que bozala bana bana famille bon ça mondeni. Je m'excuse. En tout cas, vraiment, molo, tozo, kendena, émission, na biso, to ki bongo ba réflexion, ya moko na kati ya émission, na biso, et lelo, to comment on a dit comme ba chantage, oyo, maman international, aye kobenga makoko, alubike makoko, alukaye na privé, parce que ça na ba vidéo, ya mwana na ye donc kalate akusa la chantage ya mwana na ye mama oyo azana bana parce que mamwana azape na bana ya basi pe mama oyo azana na bana est-ce que ko sala eloko bon pendant que ebike na bana lobi pe peut-être ko sala yanga est-ce que tango ko sala eloko wana aye nango la guerre quand ndenge za ndenge bango balatisa makoko aza koma famille bota to ndenge nini to solola nana. Merci beaucoup Chacha. Premièrement non le balkwa maman voilà. Maman moboti moi na makoko aza moi si na voilà. Passe ya zema moi si ndezala maman internationale c'est normal on peut sa vie éduquer c'est pas facile voilà ayebi na été pas siwana moni ko bota ko bota na yo mo éduquer maman international a bota mais éduquer ayebi pas si okolisa mwana comme jeune fille na ko sola tika boy oui kasa yebite asala chibauti bana OK bana batikali bakola na famille ya mobali aser nanga banda très bien avenue na ye deuxième avenue mais avenue on a place na kole très bien ozoyoka ayebi pasi ya oboko la te ko kolisa ko komisa kwa jeune fille bomote parce que soka yeba ki pasi ya ko éduquer jeune fille na éduquer que les classes ça soit diplôme ne moi na coquette ça soit diplôme abeta tour na université alinga za na moi eloko wana anga ya na TVT si voilà parce que ngana confirmer on tes vrai OK au moins lelo oyo mutu nyonso o asafisha na belle vie lelo batu nyonso baza peme na sila ba okangisa eloko OK pour babamba merci parce que koya kotalisa koketi lukanga mako kwa benge voilà pole ba obenga ye a développer lisolo azo monga makoko apalola o makoko akoloba voilà koya ko bimisango acha trouble entre makoko na famille voilà très bien tout le monde va bimisi ya là-bas tonga ra belle vie te belle vie pas nzambe te très bien so ya là-bas tonga belle vie ke batika mduzo bela pe belle vie pe boy aloba pe là-bas pe tonza bato ele kaka voilà ya sikezate donc bato ya sila souci na bango belle vie tout le monde doit s'appeler na belle vie va créer les problèmes tant au monde ko quitter au sai nini on se retire parce que biti ya baleza baku keza ya kokwesa ba comédien ta baloba ta mama nini exemple baba nini toujours au poste baba nini donc abaku il faut zakka toujours au poste quand si la loba ngot ce qu'on poste au bango baza et ça pour na baza toujours au poste pour na ko détruire ba artiste et comédien quoi kotal sa biso ke moi la coquette boye oyebi nde balobaka soki ozwizemi bitumano avie bakisami voilà obali bitumano avie bakisami depuis coquette sa sambala ezaka bayino basali pomona ke mamu ne avandeli pena il faut akabola belle vie na coquette auta koyamba garçon mo aza réalisateur aza collègue ya beauté image voilà
est-ce que ok ba question wana les garçons azaki même pas à l'aise na ba question azaki même pas à l'aise na plateau voilà obengaki en tant que réalisateur yebise ba difficulté ni nakuta na très bien ba réalité ni nakuta na musala industrie ya cinéma na Congo ya ba question o ya ko tuna ye vraiment ma banda okene ka kokota bopesa mbala croquette conseil bosala ka bobo ba film qui ya sala ki boy voilà ko dimne mutu elingi na ngo lobelo te chacha depuis ba banda o dimne mo bala croquette ka bola libana na bango te vraiment pour les meilleurs et pour les pires oh bango ba la kanaka ka pire ngo yango ma ko au vivre ngo atika pene pe mbali na yete mobali na pas boya yete lobi to zaina bino mo mbali nenda obenge na pe makasi mais autres moi sina zika te moi sina zika te azoka pete nenga zo sala wana mais balesa baku on dirait ko bala kokete telemela bango na mutema do ba luka ka eloko nyonso kaka ko ba bebisa mutema kokete bayaka no moyibi Mamelani, boy, Mamelani eleki. Bote bali, bote wangani coquette, bote sali boy. Suka, bote. Avec kosala na émission ko loba ke coquette aza mwasi na ngai. Oui, naza na ba ex, mais na mema mutute na mairie à part coquette. Ozomona. Ya mamu kwa kotalisa biso ke aza na bolumbu ya mwana coquette. Mamu, Afrique du Sud pesa lola, zakakawa. So aza bolumbu à mwana coquette a publié dans total. Pour la chantage au ba osala o et que non pas monter. Vraiment. Coquette ça n'attend bien à monter. Mamu aza nani. Aza oui to aza mkonza ba magoro do ni. Mkonza ba magoro do nyoso ale la makasi. Oui. Yende chef. Au moins la classe à Bamagorodo. Ah, la bosse une classe à Bamagorodo de Bandobe. On a la classe des batraciens, classe des reptiles, des mammifères, des nutés. Les gordons dans la classe des reptiles parce qu'elle rend pas quatre. Parce qu'on a classe à mon nez à Zamukondwana. Ah, n'est Mukondi. Parce que ce qu'on a dit, maman, elle a la page. Ah, son a ko bimise loko. Coquette s'attend que maman. C'est maman, moi, c'est un dérangement. Nandenga osakana. O bébé longi. Makasi. Pour moi, non, récupérer. Et puis, mais ça m'a collé. J'ai maman, moi, c'est au bois kaso mingi. Nausée, nandenga osakana. Te ti ozoke ko bota. J'ai maman, moi, c'est un nausée. Mais j'ai maman, mba les nausée et après, il y a au kata. Maman linga yo ka pasi wana. Lokola maman zala même incapable même ko boko la bana na eti na suka. Ai la kisa mwana na ende boy skize nga pour le terme ande ba posa ka banjeni. Ai ki incapable nango yango zo sa prendre na mwana ya coquette. Parce que so ayeba ki pasi wana. Ya ko pesa mwana no conseil. Abota te avant le mariage. Alinga yande nga yewana ti. Éliminer coquette vraiment so ya quand ça que so ka publier le ba bien que ça a 3 jours et si là bien que par rapport à ça lui le bas parce que j'ai déjà comme ko signaler biso ni sous au fou la kaka alors yo ka passi pas ça bon maman biso bato boti bana basi ça fait mal hein. OK na mona moi non na pasi et comment le quoi force na mobo voilà ozomona comment na maman international d'abord félicitations à ces pays en tout cas dans nos bikitoko mamu on a posé na benga yo posa na ngoni enregistrer nga voilà pour bon ba makasi ne loko wana ozomona na benga posa nga chantage ke na benga kiyo na siplio ke no mamukota video te mamucha acha so eza so mamucha mamucha kupanda kuna babiloko nya tu fait sila azana industrie montage babiloko tout il faut sila mamukana pona zana kimia
donc pour la zana kimia oh ya pasteur muku na pesa mamba lokuta za montage oh kana wana mamu yo ko zongisa ngote ikamele bo boto lobani ozomona po nini bino bozaka so likambo moko boye kaka ye pouf bo ongo pesela ngo donc au développer ngo au pesela ngo sens ezo ape forme et ça la phrase mamu to pesi of matin publier mon conquête a publier total ozomona mais yebaka pe neza bongo loi eza oui bozomona loi eza comment neza bongo pideur esu pa batu te vraiment donc comment vivre sans pideur moi na mukie donc alingaza lokola akoma compte à rendre mona et pas moi on ça compte à rendre pas moi na mukie pona ni mutema mabe bongo mamu soki si réellement zaki mama bainga bakango na chibau te wo chinekene bamamu baza mama te chacha ngai nde navandi boye ti naza boye nzambe alolo a témoin naza na yagola guerre eza ya internet mais lelo namoni mwana yagola libanda mutu mo azomaltraite ye e ngai na participe na osango te na protéger mwana wana ozomona ngai lelo na vek mayemba tokabwana tokabwani akoma ye aza bakuti nga na famille libota mosi namoni kitani babana nga ozomona nana ntango wana te jamais ke soki guerre anga na vivete na koti ya bana esimba te yango soki eloko ezanga bamamu yango wana koma omoni mwana moninga na mabe soki kutuka mama malamu kande batindelo koefase mbala moko ozomona Sabrina moko Sabrina ngaso la mwa mabe Sabrina Teresia mofilma ye na filma Sabrina na baposition nyonso Sabrina ye makambo na oloba Sabrina ye banga bike ya wana za ya malamu ozomona chacha c'est pour ça la ngo na otaka na zabona ki se mwana na meli masanga lango nzambe je na liboko ke na osimbe na mno ke sike pa bango sot na matise na chambre beso na la ba fi ala la wana mais wana mama banka zo finga na TV na balo kama solo chose vraie na zo chose vraie na komba nzamba lola tema soki na zaka mutu mabe to na za mutu mabe po sabwe na kota kai fomi na zape na bato ba mona ke mère to moni awat kutu boy mais to sala bote bongo te ozomona na batela personnalité ya mwana muninga atanga mama Teresa to bomani Sabrina wana na olinga tele na mwana ke mutakala Sabrina babimisa na baba de simba te ozomona eloko ezanga ba mamu yango wana mamu ndenga za bongo humanisme ana ngote ataka mwasi babimiseli mbongo mobala bali yaya mobala bali yo honorer na miso nzambe l'état famille yi ba ke pasolo pa mobali mususu ozomona mama yebi valeur à mwana te po si réellement mama yebi valeur à mwana ata kutu ko yana mona tv ke kokete nana mutakala mwana atena no sila na osango te no sala mote bana lelo ti mokile ko sila na osala mote elo oskweza na ba mamu yango wana voilà c'est pe au baksa maloba parce que eloko ngana oyebisa ba mama nyonso mamu nebi ke otikala kolinga kozala mama te ozala mama par accident merci parce que soko zaka mama olinga koza exemple à suivre omona bana mamu chibau ba bengani mamu na chibau moi na liboso je crois azala na 7 ans à l'époque parce que nous avons une école primaire 7 ans 7 ans na 7 ans bana wana nyonso oya siki ayebi nini elekele la bango vraiment 7 ans wana mki yango wana mamu azana humanisme wana te OK mais soki obimisi nzoto ya mwana kokete ezosambwisi bana nyonso ya mokili mobili epuis nga na oyebisa balandi bo retenir video ya te ya montage mamu kanda ya montage oyo basalaka mpona paster mokuna ozongisa mota kokete te balandi na biso bo retenir ke video eza te
bien quand ça m'a dit voilà tu vas retenir maman on va quand faire passer on connaît Rachel nani Mami Chibola bukata mutaka Mami Chibola tia ça ta montage au katika muto Mami Chibola 27 tout monde mutakala pour Mami Chibola mo la passe oyo ayokisa ki mosala nzambe yo boni bole pas coquette sasa pour jusqu'à présent Mami Chibola azaka na passer mukuna tino lo bola nzoto ka seratika été mais on ni bozola Mami Chibola avoir le meilleur coquette ba même si vous réputation so ya noko na so ya papa kulutu no ba sambwisi bon le na TV te pour défendre passer à mukuna mamuto zelo en tout cas ba maman nyonso tu ya mboka na biso partout dans l'étranger vraiment toi na posa ya nini comment justice c'est ça là et ça comment moko de tout à venir moi na le londe na za bongo et que beaucoup c'est moi avec ma camo aussi photo na yo moi ba pas rosa AVC moi ba pas rotika mokili parce que amona kene za bongo ba bibinga papa na ngaza mama na ngaza ba ndeko na ngabaza ba mona muta pona nini mutu motema imamu yo mutu so azelo ma beza ka tina motema Merci beaucoup, Baldeko Balandi. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse encore à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse. Et en tout cas, merci beaucoup à Baldeko sur Obotal, l'émission de l'émission Kubanale Bandiliki Nasuka. Merci à yo aussi et commentaires. En tout cas, tout le monde tellement mingi famille bota tulinga rabino tellement makasi bota la ba émission bota la film et vous allez vraiment kitoko makasi je pense que bambo tezali ba famille bota la ba émission bota la ba film voilà so bota la ba émission tel tout cas bambo tezali invité sur tovana na bangwambi pourtant tout le monde a soutien la famille bota ezana beaucoup plus so côté na ba chaîne na baninga ota na bato bobana na bango na ba zéro abonné biso ba comme na ba 10K déjà ba comme déjà na ba 10 000 abonnés sko boni biso oto yaka erno so tout ko sala musala kitoko bo to pesa ba comédien valeur retourner biso to zo voilà il y a 3 abonnés. Merci beaucoup à tout le monde. Si ma caméra, tout ça qui bon a Exode Mickey bien la présentation, ça qui bon a eu et bien chanté si yana moi la souka ya basoni soni ba invité na nga lelo na zala ki na CPI de la presse Darling Love et na zala ki pe les sous na bien ka zanga wana tout ça qui bon misatu entre 3 na 4 ya plateau na biso restez toujours branchés, c'est cimenté pour les scotcher sur notre chaîne. Quant à nous, on vous dit au revoir.